peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million. na mboka Bandela ezate. dele sage Miami Koba. peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million. na mboka Kolia ya pasi. kelasi. Hospital ya Biente. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne toujours.
Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you. Bonsoir, balande émission Question Time, l'ère des questions. Tango ya mituna, émission au peuple lingaka. Émission toza kozwa plus de 1000 messages à ba Congolais. Pe ya ba Brazzavillois baza kotindela biso. Lelo eza surprise munene. Toza na invité spécial na émission Question Time. Question Time ezo yambela bino ba invité surprise. Lelo to yambela bino grand producteur. Azali producteur ya monde ya ndule ya muziki. Et puis azali président promoteur ya Union Bantu ou ezali compagnie ya assurance a kolobelango awa lelo mais mingi ayeli penza pona makambu ya mboka. Avant de présenter tola nanon publicité ya Next Gen Competition. Beauté na bino, na annoncé bino début ya casting ya Next Gen Competition. Balobi Next Gen de makambu, Next Gen de suka. Tango nakolaki mama nanga lakisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Kumisa munene na yo koloe. Seigneur, toi qui connais mon âme, Je ne suis plus esclave de la paix. Dimanche à partir ya 20h kaka na Space Spirituel Télévision chaîne ezaka moko. Beaucoup landa biso pe na chaîne YouTube na biso Next Gen Competition. Pour plus d'infos, tapez le www.nextgencompetition.net. Désormais rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain. Bonjour la famille, l'émission spéciale Next Gen et Mimi Bissoli Kolo. Suivez spécial Next Gen tout le lundi à 6h en direct sur ASTV et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Cette émission vous permet d'avoir les détails sur la compétition, les précédentes prestations et activités. Une surprise à ne pas manquer. $10 à gagner, équivalent de 20 000 francs congolais, si vous répondez correctement aux questions prévues. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Merci beaucoup pour la publicité Next Gen Competition. Tu as mis le lot. Aza mutu munene. Avant d'aller à Manchester ezali première province, il y a Grande-Bretagne, il y a Londres, il y a Grande-Bretagne, pardon, il y a England, il y a Angleterre. Première province, donc il y a deuxième ville. Le Congo, première ville, il y a Kinshasa, deuxième ville, Lubumbashi. Manchester, il y a deuxième ville, il y a Mboka, Angleterre. Comme on a tous ces Baba wa Baba. Bonjour tous ces Baba wa Baba. Bonjour 100% Zambé. Il faut avoir une caméra. Tous ces Baba Nalingi, ils vont se présenter aux Ali Penza Nani Namboka Angleterre. Bon, Nabenga Mina Kombo ya tous ces Baba wa Baba, tous ces pays ici-bas international. Nazali producteur, donc Nabetara Bandoule, donc on a poto religieuse na ya o baloba kiyamokili. Nabetara religieuse na o ya baloba kiyamokili, donc Nabetara bango. Mais si après Ndoulé, donc compagnie Fungama Nzela, il y a producteur, manager, donc tout c'est baba, il y a Union Bantu. Union Bantu est la compagnie assurance. Le quoi assuré on a vu quoi. Donc c'est ça. Donc Ngaïwana, et ça c'est ce qu'on gagne.
Merci mingi Ezayo, tous ces baba baba. Tous ces baba, au sali combien de temps dans Mboka Angleterre? Ah, Mboka Angleterre. Donc on a bêti 30 ans. Donc on a bêti 30 ans en Angleterre, tout ça li bateau yo. Vraiment donc to banda mboko yo. Donc na kuti bateau muke après ngana bakisami to bandi mboko yo Angleterre. Soko lobi ko bandi mboko Angleterre, c'est que tant babuku ezalaka bachekula babuku, c'est que yo po salango. Te biso zalaka na ta mais biso zalaka boulot. Ce qui boulot mais nazalaki entourage ya bata bachekula. Mais ngai pena esprit zalaka boulot. Pourtant on a le mois qui donc naye Angola naye Mikili na boulay que non, il faut kaka boulot. Donc tous ces baba les grands producteurs et puis un directeur général de la compagnie Union Bantu, yo tikala ko simba feite ko tikala ko simba touchite papier ko ta banque ko ta post office o ben mbongo l'état na ndenga mafia tikala sala ngote ozali ka entourage no ka na bato est-ce que ozobuka lokuta te entourage ça qui idéologie entourage wana ça qui idéologie na uta na kin ke ngana yawa boulot ba master ba laki na mo ba sala ba coopération ba laki do na sala ki na bango na ko tamba na bango soki na lobby na sala ko lia mbongo ya coopération te za lukuta o moko na sala ba master moi pe na baxi ya ngai esali moi kula na super pourcentage bon et c'est ça qui ndenge wana mais on ngana kota na ba banque on a sala bote ngai sala ke post office non ngai zaki kula mo ba sala ezo luka mutu moko abimisa cash pona to futa ndeko a travailler kula a toucher mais côté wana na cosité na zalaki mais pour ngai na kota na ba banque on a sala boye na zalaki na post office na zalaki te. Merci mingi ye azalaki kaka cop soke ye achembongo na ye basombi chèque ba toucher soke simbi et simbi. Merci mingi tonga moi historique ya mutu oyo tuambi tous ces baba ozali marié ozana bana vie na yo en Angleterre eza soko ko loba moi mke vie na yo. Tu es en train de marié hein? Donc père de combien des enfants? Père de 4 enfants. 4 enfants. Combien de filles, combien de garçons? 2 garçons, 2 filles. Il y a liboso ko za na âge nini? Il y a liboso. Bon, oyo wana nakati hein, nakati po nazalaka liboso marié après na zongeli deuxième tour ya ki marié. Tes problèmes étaient azaka mwana no liboso. Donc moi liboso mbele siko ça ce qu'on a 27 ans. Azana 27 ans. Ya suka mais atika biso. Ah, que son âme repose en paix. En tout cas, sorry. Atika biso na âge à 5 ans. Ah, merci que son âme repose en paix siko zali mwana biso. Et bon o siko ya liboso siko zane siko. Ana âge ni. Voilà ça junior wa baba. 5 ans, avec 5 ans. On a 5 bon, il y a Souka à Gini. Donc, il y a Souka. Pour ce qu'il y a Souka, c'est que Natiki. Maintenant, Natiki. On a allé à la bateau, on a roté à Nassima. On a 2 ans, une année, c'est quoi? Une année. Merci, Mingi, tous ces baba, tous ces baba, à part production, en tant que producteur, en tant qu'entrepreneur, il y a compagnie nayo. À part on nous sommes sous soutien en Angleterre. En Angleterre, ce qui est salité, mais pension moins payée exacte. Donc bisoto ça là, pour lobby pension et sunga biso. Donc na salaka. Donc na zapena do brosser moye ndenge ya jité. Na brossa fort. Ouais, tina tena loba place na salaka. Eza pena na tena na linga mingi to loba place au salaka eza poto tsunga kino moi na Congo. Bato bazo sala sécurité bazo zo $100. Bato bazo sala musala cleaning bazo zo 8000 francs à jour. Bato bazo sala nettoyage ko kombola balabala bazo zo 8000 francs à jour. Eza misala to sala ngana yoka soni tete on a ki na mboko na sala nettoyage. Mais lelo na entrepreneur patron eza ba parcours avion Richard Branson. Richard Branson azana ba avion. Richard Branson azali akozala parmi Anglais, parmi les 5 Anglais les plus riches d'Angleterre, a été journal. Virgin. Richard Branson a été journal. À ça la politique, mais aujourd'hui, à ça n'a pas train, à ça n'a pas avion, à ça n'a presque tout.
osaka pena nini? Ah bon, pour n'andengo côté linga ndengo côté. Donc ils allaient facile pour na répondre. Ils appellent na sonité pour donc musala mutawa salo que la sonité. Ils appellent ndengo ate. Te pour mutu azaka na poto alingite batu na kisasa ba bakasaka nettoyage, alingite ba basaka sécurité, alingite ba yeba ke akumbaka bisi, alingite ba yeba ke misalo to saka na poto te. O asukola bibembe, asaka na hôpital, balingite ba yeba pourquoi? Il faut batu ba yeba poto sunga bamboka na biso ngamo na pesi exemple na ngata on ayaki mboka oyo na sala nettoyage na sala pe na ba usine na sala pe na ba post office na sala bisika ebele mais aujourd'hui naza entrepreneur naza na compagnie na ngako nango aspect spirituel limited ndenge yo poza na part ko sala oza entrepreneur oza na compagnie na yo Union Bantu et assurance soko pesa à part Union Bantu et assurance à part production ba moyeni ni suso zo lukapo passion foot autant ko makoko bon en tout cas donc na ça la kana ma geste université donc ils allaient université donc ya munene na UK donc et bani en Angleterre donc ma geste université donc naza moko donc il y a postman donc na sala na kata université donc biso ba courrier so geye biso to kabula na ba professeur tamsu na 4e niveau na 3e niveau na 5e niveau OK tu va courrier au super il y a 5e niveau au kit na on a c'est après donc au libéré en tout cas il y a on c'est la pension quoi. Merci mingi tous ces baba parce que musala no asala ka entrepreneur ya privé eza musala ni mususu mais pour na passion na mboko ba reconnaître yo il faut ça rappeler na l'état mais musala tous ces baba sala kana expliquer bana kini azali neti poste man ya université omoni poste ya munene ya Congo sikoyo université campus ye eza neti asaka na université campus ba lettre soko yuti ba mboka na ba mboka to e uti eye na poste ya université yenda zo ke no pesa ba professeur ba étudiant ba lettre na bango en tout cas mais na Congo poste kufa poste za sous te koloba nini mais eza berer ndenge poste kufa donc poste biso tant to botamaki na Congo na 1968 donc dans en 1968 next year na obeta 55 ans 55 ans next year donc biso donc to vivre Léopoldville biso ki balette pena bazo ko tikela biso na palais donc na palais pena so muto atoke ba otikela bino donc ba courrier on so e uti Angola e uti Mikil chez Basek dans la Suisse donc naba oncle en Allemagne donc to santango après tout monde peut basaki peut na boulot mutabasama boulot tant poste kufi donc boulot zate donc baba boulot et kozalate mais na ndenge ya Félix donc 5e président au papa Simon Mbanga tokoma wana mais batu ya poste na biso télécommunication Congo bango bazela mingi ba compagnie communication po bango ba futa ba taxe belé ba bomi na bango poste ba lettre bazo zera ba compagnie ba téléphone ba futa bango ba mbongo fibre optique pe malonga pe ezate na Congo internet a malonga ezate okoloba nini na fato kota pena na masolo o to elaki lelo te ekozonga lokola moi na poto Asimbi Ngwende do Félix Antoine Tshisekedi na donc naza na siège na yekozonga po na yebaki Félix étant que président na yebaki kaka azala kaka simple mutu tokutana ngine na fête ya Boketo 50 ans ya Boketo na Belgique donc place na yebaki yango na tozwaka temps ya kosola na ye mais lelo makambo ebele tosola na azaka président mais nyonso mwana maya zo kokisango donc na si que poste kozonga. Merci mingi tous ces baba devancer sikoto kota tous ces baba nayambiye awa attaque 50% angolais 50% congolais aye ko mobiliser ba angolais ba brazzavillois ba gabonais o baza ba bantu pour na ba côté la RDC na bitumba o esali plus de 20 ans yango to yambi tous ces baba baza mutu munene na mboka oyo azali entrepreneur azana compagnie d'assurance comme nango Union Bantu et puis azali producteur tous ces baba loko ni ne tindio o mobiliser batu bangolais bagabo likanisi euti wapi 100% Nzambe ezali ligamo boye etambolaka na ngai ezali lokola musapi moko ya loboko soki kaka est dérangé
et que tu fais nzoto mobimba nzoto mbimbe kozwa likama ozompa na moment oyo eza kutu musapite et eza siko parti ya nzoto na ngai omoni nga naza boye mère aza angolaise le père aza zeti so nabotami na kin na koli na kin nabotami na mama yemo donc le 30 mai donc 68 na 12 heures comme nanga ba pesanga bienvenue donc na maman na papa comme ba pesanga bienvenue donc tout c'est baba et ya ko ya nga na botama na kombo ya bienvenue tout lomba Timothée Makuntwala moi za kombo ya père nanga donc ndoi ya père nga za sko ndoi ya père donc bienvenue yaki po les nakuta ki mokili bien Léopoldville na botami tango sengo tolia 3 fois tolia tongo midi pourquoi wana na Kisasa na Kisasa Léopoldville ndeko na ngai biso Léopoldville mon cher tika ba emba bona bosa nyango biso baba nzembo yo zo beta obimi nchiki na 12 oye we na palo bazo beta na matondo yebisanga tina kwemba ndeza mobulu mena na oyemba isu siko continuer eloko ne tindio penda o mobiliser batu ya Afrique centrale c'est que ndenge lobi yo botama na mama momoni aza ko pesa sur place à botama aza 50% congolais 50% angolais a botama na mama yemo mais batu mususu omona côté botama toza ko yeba te hôpital a yebi te alobaka pete kaka aza zeti aza congolais. Donc on a tout bien avant bien filtré. Continuez dans le solo na eloko ni etini. Omoni nde onanga ngai na koli na kin na botami na kin. Na yebi souffrance ya guerre. Vous comprenez? Ndenge ba mama baki omoni ba Rwandais de bayaki donc bayaki avant na série ya Léopoldville ezaki popo na musala. Vous comprenez? Ba série ezaki popo na musala. Mais na Kingungunda ba congolais donc ba Congo ya Angola baya avant bango. Bakongo Angola baya avant bango de ceux qui biso tous na ba droit ebele ya ko déclarer na Congo ndenge bango ba déclarer et ça de biso ba to ko déclarer que bango ba Rwandais ba tout Rwandais bango déclarer te pena bangolais pour biso mon cher tala kaka na musique na balé osomba na balé na musique donc na makambo ebele donc bangolais bazaki natan. Vous comprenez? La musique basalaki na bale basalaki mais jamais na kena na Angola na oka orchestre moko numéro 2 ya Zaiko eza na Angola nako numéro 2 ya OK Jazz eza na Angola o numéro 2 ya Tuktukas Mombombo Tuktukas Mombombo ezaki orchestre ya bangolais ya bangolais banani babeta kuna Edouard Santos ancien président Angola abeta na Tuktukas Mombombo donc bango ba souti Tuktukas Mombombo après siko donc lit bembo azubor atamboli na bord. Mais c'est qui est bangolais? Vous avez sapé na bana kini histoire. C'est qui est bangolais? Nazo apprendre histoire. Ezalaki ya ba ango. Et bango sama ngwana kasi. Kasi on a l'obité vie wana. Sur ezalaka donc angolais. Donc ame mara Congo. Donc Angola. Mais le ba vie sama ngwana mais le basala deuxième. OK, déjà ça. Mais le deuxième OK ça na Angola. Mais au monique ba memangote na ba lepe ba memangote ba wela pas même qui député papa député ba wela ngote même chef de quartier. Est-ce que nangina tout to kaka nyoka longo azaka muzombo est-ce que zaka solo mais wona za oncle langa sompa ba sa ba oncle langa ba vie Jossard pour ba sa ba massa ba oncle langa na kin ngana so mona vie Jossard na ba oncle langa. Vous comprenez? Donc, oh nani, minjoto wela, bavie pekosi. Donc, takinga. Bavie bele basaki wana na minjoto wela. Mais oncle nangai. Faut pas ça massa ba oncle. Dictionnaire faut na ya mom comme sous to parler pendant histoire Angola na ya Congo. Mais lelo, eloko ni ne mobiliser yo, o mobiliser bangolais. Ba Congo Brazzaville ba Bantu ba soutenir Congo contre guerre eza na Rwanda guerre tozo bunda na ba Ugandais na ba Rwandais po bango bazaneti ba nilotique to ko loba en toi et l'européen c'est ko soutenir ba Bantu ba soutenir Congo contre guerre tozo na Rwanda na Uganda et l'européen était missinga donc ezali bandeko baebi guerre mais ngana ebi guerre na travers ya maman nanga donc maman nanga akima des fois akima na bo mwana tangi bébé bakimi na Angola tango na kin tango kin ebongi muke tango ngolé bongi bazongi so tango ba akima so akima na 9 ans 11 ans
Vous comprenez? Donc mère vit na mobimba. Et les na kin aboti biso na kin donc akutani na père na songololo. So mère azobeta so masolo Angola ya guerre. Ndenge bazo kima na ndenge ba oncle na baleka bango. Vous comprenez? Na ndenge ba cousin ba mère baleka bango. So mère so azobeta masolo na suka ya masolo beta so Angola azalaka kwemba nzembo moko. Nzembo ni. Ah mon cher mère so bandi kwemba nzembo wana. Donc et ça là donc kolela quoi mon frère ça là olela. Tekolela teza mobali. Masola ni mangola bawelele munzanza awe ituvanga tukonde lonti masola di mangola mawelele munzanza awe ituvanga tukonde lonti courage mushenze courage kolela te nazokanisa ba oncle badaya ya mon cher tant ba mai bazolo bake basa ba 100% congolais bazokosa. Mon cher, bana mai baso kosa ba 100% congolais ba kosa. Ozo pan pour 100% congolais OP saraba. Donc ozo rapena ba donc ba minu ki boka bela kaba. Donc ba Rwandais ba révèle ba ba rebiso. Donc ba ba congolais. Après ozo les kosa ba 100% congolais mon cher keba. Yom to lo ba ke 100% congolais. OK tanga na za ango 50% congolais 50%. Mon cher keba. Keba na ebisio keba na tanga kombo na ote ozo comprendre pour souffrance yo ngala za nango pour na Congo yo za na nango te ozo comprendre yo obunda te ngala kena na Angola na ba nonande ba betanga ba masasi mais nzambe ka sala ki na leka na kene poto ozo na nonande ona na sala 9 mois na Angola mbala moko na koti mikili donc uti Kinshasa Angola mbala moko poto pour na somo na ko ki ngote Moshi na kora ki te ndenge bazo beta biso ba masasi. Nga masasi biso na makolo tina mutu eleka wala na Angola. Moshi na Angola na ba nonande. Na beta 9 mois na Angola na koka ngote. Altina bimin na koti donc mikili donc Angleterre. Ozo se papa nzembo yembi elakisi nini? Ah nzembo na yembi elakisi ke toko sala su nini. Donc biso bangolais tozangi mboka. Tokosala nini na mokili oyo biso bangolais tozangi mboka toza na place isusu te ya kovanda mboka na biso komi Congo donc yango moni nzembo wana satisfaction yango elakisi ke tokosala nini biso bangolais tozangi mboka donc tokosala nini mais congolais na mawa na ye mon frère ayambaki ba mère. Vous comprenez? Congolais na mawana ya baki ba mère. Mongana yebi ba mère so ba oke dozwa Damas mon cher. Ndenge abiso ndenge ba mon cher ba réfugié bonozwa Damas na Kasavubu. Ba mère ba ozo na ba enveloppe. Mon cher. Mon cher ngana Congo za ki bien organisé. Ah mon cher tikako. Ah, tika mon frère. Bon, tout ce baba coller la tête, tout ça pendant pleine émission, n'a aucune émotion. Olobi ba maman sorry. Bolimbisi tout ce baba zali 50% congolais, 50% angolais. Maman naye akimara guerre na âge bo mwana deux fois, ba kimara na âge olobi la première fois. Donc 9 ans. 9 ans et puis na âge mususu olobi. Azongi na ba 11 ans. Na 11 ans en tout cas botala. Azuvi na Congo, aboti bango na Congo yango azomona ndenge Congo eza ko souffrir na ba Rwandais na ba Ougandais yango atelemi a mobiliser bandeko na ye o bazali 50% angolais 50% mais tous ces baba na yebi ko leli mais yo za na souci mais pona nini na Congo Brazzaville na Angola babengana ba congolais kuna na Angola ko beta bango ba fimbu baza ko bengana bango okoloba nini place wana mon chef pona ba éviter expliquez. Mon cher, éviter au Congolais sala. Congolais za mutema munene papa. Congolais za nabolingo. Biso tongo toki na kin. Pour aza mwana ya zone ya Kisasa. Donc nabota mina Croix Rouge na kolinde na Nyanza. Donc Nyanza siko pembeni ya parcelle ya koko nanga l'enfant Emmanuel. Donc on comprend. Donc l'enfant Emmanuel ça 50 biso 149. Donc chez Dominique. Donc Vicky babaki na coin. Donc Satan babaki na coin ya minjoto wala. Wana ba master. Oyo tozaki na bango. Ozo to kolina bango.
Vous comprenez? Donc, mon cher Tina, nous avons télémisa Bangolais. Bangolais. Pour répondre à l'interlobi, va y éviter. Bon, Brazzaville a zaki na guerre. Brazzaville a zaki na guerre. Brazzaville va qui marathon li subana sasu bazo bunda. Ba qui maki bango nyoso, voire même ngana o témoigner na lupangu na ngana kini, ne ambaka plus de 20 Brazzavillois, baza ko lia na mbongo na nga, baza ko mela na mbongo na ngai, mais Angola pe n'époque wana biso to akibana mike surtout na commune na Lingwala okuta bazombo bazaki trop mais ndenge nini na tura ba congolais Brazzaville bengana penza ba congolais abomi bango lokwa banyama Angola paso boma bango kwa nyama okoloba nini atake ozali 50% angolais 50% congolais pe ngana zo zo kutu 50% te na obengo penza ozali penza congolais mwana kini po obotami na kini ebi kini bi okoloba nini mon cher ezali donc kozanga président ya mwana mboka zompani ya yango salama ke lokwana soki président mon frère azalaka congolais ndenge lelo donc Félix Antoine Tshisekedi Mulumba mon cher tika mbele makambone salamate moi na moment to ali mon cher Valère Zongi donc angolais mon côté baro de congolais mon côté baro refouler l'Angola. Même na Brazzaville. Donc, ce qui Nathalie, tous ces babazolo va bien que tant que Bengala biso na Brazzaville, et ça là qui po tozaki na président oyo zolo bakazaki mwana mboka te. N'Angola pesaki mwana mboka te mais pourquoi zo kumisa Félix trop bweme batumsu bazo ndima Félix te bazo ba Félix azo kokate Félix azo salarié mais yo na monyo zo kumisa Félix yebisa pourquoi zo kumisa batumsu ba Félix a échoué Félix azo kokate président Félix kokate mais na monyo zo kumisa Félix trop pourquoi zo kumisa président Félix trop boy motulanga na kosote Félix nga ben ke master nanga. Oui, président Félix, Azali président Oyo, Tokolo Bake, Netinga no benge Vienanga, Nambula, mais Azali président Oto Zuye, Aouti na cité, président Félix Azo Kokate, président Félix depuis du pouvoir et l'autre côté, Karaba voyage, mais Yozo Kumisa Eboe, et l'autre nezo Tindo Peno Kumisa président Félix. Otolangai, vous comprenez, Azali Vienanga na âge il y a 5 ans, il y a une différence à 5 ans. Donc il master langai pour tozwa temps na fête na kenda fête mais na comme na fête na kutani na donc tant que tu y a koti na fête ya bokechu 50 ans bokechu bokechu koti tant Félix a koti maman na vendre na kiti na sutuki na tel na bi même si baba la mai maître baina na ba ma statut na bango donc délégation il y a Londres toi qui sais délégation il y a Londres na ba ma somme et jeune kanga tous qui sont na tout na o ndeko yo ba kombe ekimara toi qui toi qui sais tant Félix à côté na snale bana mai na bibana mai tala moi na vie titi à côté ah tous ces baba on a mettre baina sur parole donc na la na fête na bisi mettre baina tala moi na y avait titi à côté ah bana mai balabi ah tu sais pas et ça libsoni n'habité moi na vie titi Félix à côté na fête ya bokecho to kende to pese mbota ba baba boniko oh biso to elion ya représentation mbota on habité mon frère bo habité moi na vie titi so ngala so mona Félix vie titi papa vie moko vie titi banda botama ba mikolo na ba benga ya titi ti akufi ya titi na ba papa na biso na ba koba na ba benga ya titi on li solo ne lengi mais pourquoi ça ko benga kaka papa Etienne Tshisekedi to ko benga ka ya titi point ndingo na bayaka dete na vie ba ko papa wema papa ba to ko papa wema ba ko za mi balete na histoire ba Lumumba ba ko za mi balete donc ya titi ba za ba tumo ba mi ba tumo siko na zo mona ke ndiki ba papa na ngai na ba papa kulutu ba benga kaka basa papa kulutu na ngazaki mukolo ya fetiti donc ko ba na ngazaki mukolo ya fetiti mais ba benga kaka ya titi o ba so ngelo ko wana tango no kola ya chichie zongisa na Rwanda ya chichie zongisa na Rwanda si on a génération ba benga kaka ya titi siko tango nesi ba na mai asa mwana ya titi siko ba na
mai ba comprendre ngate côté nganga nazali tala caméra omoni bana mai ba comprendre te côté nganga nazali ba mona ka ke ya titi ngana so ba Félix après wana skotango yebisi au sala kini bana mai ba vandi ngana telema ka boy tant ici bana mai na telemino c'est ba telema to ko yamba ko pesa donc Félix vote bana mai ba vandi ka ngabite bana poto ba bout bana tika bango ngabi bana mai botika la ngana ke na ko mboy alinga vanda ka boy na pesi loboko alongo loboko na ngai ayambinga aboko zo loboko aboyi ko zo loboko président Félix mais quand ça non président mais ego salama le sus ego salama na ndenga za président na ko pesi loboko alongo loboko oyambanga merci mingi président Félix tous ces baba zo témoigner pona yo eza malamu ko za pena batu oyo bazo témoigner pona yo eza malamu simplicité ndinga moi na vite bon on zo moi na vite ça qui président de master mais naniena tout mais président Félix batobele babakazaka simple mais de pas comment vous conduire simplicité na ici là bye biete omonika ndenge na so na yo junga na kutana e na kopesa mboto mbo akolongola loboko nanga bosiko tango pesi mbote boso na pesa loboko mbote mamoko avandi ngape na vandi mbeni na ye ngape na vandi pembeni na ye to bandi masolo to bandi ya politique ndenge ni mboka nego sala ndenge ni bandini ngana ebisi papa Simoki Mbangu alobaki biso yo toye na poto biso mutoko zonga toko tia kimia na mboka wana biso bato toko bongsa mboka wana ya ndengo lobi ezaka ndenge wana est-ce que zo salama nabi un jour soki yo komi président oyebisa ebo un jour so komi président un jour soki yo komi président kotika ngati na seke kotika ngaite po ngana koya na makambo nanga makambo inobantu Union Bantu, azana compagnie d'assurance et sungaka bana mboka. Makamna yonde mutu ofungola ngai makamna ngai. Na bisaka ye aza président tema. Na ko pas esprit ngondini elanga. Bonengina tuna siko mais batu musu ton président Félix a eu pouvoir. Tout le monde batu mi ba précipiter ko kene luka ba poster, ko luka mais yonde no ko kene ko luka poster te. Mon cher biso na vie to la précédé. Mon avis, to za précédé. Mon ndenge na poto ya ba cascade. Ngana ya poto te no ko fotela ngambongo. Ou bien mère bakangisa basombela bateka lupango bangana epoto te na epoto na ndenge nanga malembe na longo kini na koti Angola na koti Brésil Angleterre donc mboka nanga liboso yango Angleterre ozo comprendre place pe na zumu kanda nanga place pe na komi pe British Hour bon tozo ngapenda osona sikona tosona Félix tozo gitara osola mamuka ya mboka azoba mboka wana ndenge ekozala biso kaka ba oyo nde tovandisa mboka wana ngabi ezali maloba ya papa Simoki Mbangu papa Mbangu alobaki biso bana bana ya bana na ngai bakei tango bango bakozonga bakoya kotia kimia donc moni biso tozala lokola nation de président Félix biso tozala ba 5e président oh papa Simoki Mbangu aloba 5e génération que oh biso to revandisa masolo na mboka wana fait ça parce que eza pena ndenge wana ndenge ozo pena ndenge wana après moi na mai mettre na ateli magangi wa baba yo oh est oyela ki Félix ou bien oya ki feti ya boketu ngabi moto to sola pour maître baina judoka international maître baina tika ki teti te ye ki maître amemaka ki maître tina ba fête maître baina frère atumba ba camion na concert héritier ye abeta haïtien ye atumba na concert afali ye donc kuna pe na fête il sous mimi sous ki maître na ki combattant na fête maître na ki combattant yo comprendre tout ce baba yo oya ki fait bien non solo na Félix abi met oya ki fait mon frère di solo elengi obi ke di solo o ezelengi mais yo bi ke temps ezara mingi mais eloko nini o siko depuis boswana Félix depuis président Félix a eu pouvoir o ezako sepelisa yo o ezo sepeso depuis a eu pouvoir depuis bosaka ni na fête abokechu okutana no 8 ans ko solane depuis a eu pouvoir eloko nini yo zo mona ke espoir ezali pas président Félix et alors alboso azongi si valeur ya ba congolais donc valeur ya ba congolais zongi na mboka ya ba paya vous comprenez na mboka pa to komi respecter après comme ki Congo ba komi ko levelango sur na ba news na ba journal ya Angleterre Congo vous comprenez après na suka wato ko mona minu ya Lumumba ezongi mon frère mais si quoi bato liate mapemati mais yo zolo bakaka ki azongisi mino Lumumba yo zolo bakaka ki azongisi valeur na biso mais nzala siko na libumu mon cher surprise ça surprise à makasi ezali
donc oza na espoir que ndeko mais mandat atikali na mandat mikolo mingi te atikali na une année toko renouvelant mais nani yo biko renouveler donc toi sire moi chez proposition tozaki akutaki mboka ekufa alobaki yango bana mai bandimaki yango te moi chez akuta mboka eza car na crique ozona car donc ba pine ba donc car ba pine non car ba longoli ba zonga si maman muke c'est le côté moi chez car ba longoli ba pine ba et c'est retrouvé na crique éléphant koyaki éléphant koya na mabele éléphant Congo koyaki mon frère koyaki mais balobi président Félix éléphant koyi to boyité mais aye na 750 bana poto ba conseiller na ye baza ko lia mbongo baza ko yiba mbongo mais président Félix éléphant o lobi ke oza espoir na ye mais azo kangata mutu moko te motolanga eloko na eloko ça la peuple eloko na eloko eza na tango na yango ozo comprendre eloko na kotango moni bana maya na baye na souci mboka te o bazolia bambongo wana biso po ni to félicité ngandi ne balaki na Félix pour ne Félix jour moko après à partir jour wana to kabona libela mutazwaki phone ya muninga zate de to pesa na ba non baté à partir jour wana ka moko wana une heure d'ita ya masolo ngane na fête et c'est déjà beaucoup et kaka jour wana ka to mona na ye et suka peka jour wana mais mutango yo na vandaka na to sola mambo ye wana président monsieur yango moni na vie toto mikitsaka monsieur to mikitsaka kasi nga na biso ozokumisa ye trop partout na bamatanga na bafete ozodefendre mais peuple azolo bazolia te bana na nzembo mo bayembaka bana balobi bazolia te bana babi baolia te nazozwa bamenance nazwi bamenance ebele nazwi bisa bandeko te opesa temps na temps po ndenge akuteli mboka ata noko na yo ya ba master wana ata batata mwasi na bango bien ba oncle ata batata leki na bango soki bazwaki pouvoir balingi kosala pe lokote na ndenge fait ça otelaki mboka mais ye asali quand même quelque chose papa diplomatie atamboli na mboka nyonso pona kolobela ko Congo nazo comprendre yo mais peuple alobi azolia te ozo répondre na question kolanda peuple alelaka ne kaka mais peuple il faut aller là pour voter qui est pour alia mais peuple diplomatie peuple azoloba tout c'est pas peuple azoloba est-ce que tu relis diplomatie ba éviter mon cher ba éviter au monde mboko et salamaki boité na relia zomba mboko salamaki boité na relia mboko uti musika toi là qui na mai pena tata lelo ozomona babourdi immeuble ozomona euti musike euti nakolia kate France kaka face na biso France euti musika en tout cas merci mingi tous ces baba tokomi ko chiter bon nakolobela siko likambo ya modification ya posiko ya mona ina zonga message ya ki nango ba Congola Brazzaville ya Gabon ya bangolais orolobani bon en tout cas bandeko nanga ya ba Congo donc Congo le père Congo mère. En tout cas, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Angola, Gabon. Donc bateau ba Zimbabweyen na ba Rwandais ba 50%. Tala bofa na muke. Donc bino ba 50% bofa na muke nan. Botike la biso Congo Gabon na Congo Kinshasa na Congo Angola. Siko ndenge to saboye nazo ko motive nazo sala donc nazo sinale bana mai tout ya Congo. Ya Kinshasa na ya Congo ya Brazza na Gabon bana mai ba 50% to telema Congo donc efungoli porte o alinga koma mbila donc akene donc na voie normale so il peut otanga po ça ba ntika ba université officier bazaza na bino besoin moi en tout cas bana mai na ye ko beta 7 ndi na sabo kutu no kende Angola na koma tina province na ngai nakoloba bia touti na ambassade Angola auti kozwa visa azokende na Angola na mboka na ye mboka no nini donc mboka nanga Mbanza Congo kuna Angola ake ko mobiliser ba jeune baya na Congo bakota armée pona to bunda contre ba Rwandais na ba Ougandais donc andimi afuta ticket na ye akende kaka na Angola ko mobiliser ba jeune
oyo baza 50% congolais 50% babotami na Kinshasa oyo babotami na Kinshasa ata mpe ba 100%. Donc ba 100% bangolais oyo batanga na kini bazali oyo donc baza na souci lokola ngai po donc naza na bango mpe na Manchester naokende bakota na armée bala mai bacha biso poids bakota na armée bakota na armée donc yakin après condition tozana kuna biso tobondo kolobaka portugais donc pour ko mbrumbrouiller ba fiti pour baza par de ba kota infiltré parce que biso na bango confusion totale donc bangolais bakoya oyo donc babotama na kin 50% ou bien oyo baza ba 100% batanga na kin bakona na kin po tozana bango même na manger ça idéologie ezalaka portugais. Merci mingi idéologique à portugais azo que nous mobiliser bangolais ba soutenir Congo contre guerre tozana ngona ba nilotique. Quand on parle de nilotique on voit les Rwandais et les Ougandais et tous ces baba nangina toutes nos questions mo curiosité linga différence ni les alagaton ba recressado na chungu mais quand on explique en lelo donc ça boy donc régresse ça les aba biso ba oy donc to botama na kin to kola na kin siko tué siko nangola. Mais maman na onda za recressado bon maman na onda yaki mais yo za kinwa yo botami na Congo mais ndenge nini yo ozo mibenga yo pe recressado tant on a ça 50% tant on a 50% automatique na simamere ko bosa na te biso na biso tozali ba matriaka ko bosa na ngote donc nasan biso mutalo bakanoko biso ba ngolé mutalo bakanoko donc père ko fanda wana après donc na mona ki na mariage na ngai donc tant na balaki mama Caro père na fanda aloba le côté mais non on a mutasoloba ozoman siko tanga na zongi Angola na zongi epa na biso ozomba epa banoko epa na biso siko yo yango babenga biso ba regressado yango babenga biso ba regressado siko nde baba shungwa babenga bino regressado de l'accès ayete to uti ko Congo to zongi na mboka to lokola baba pa ya mongo boye bakabola biso ba shunde ba oyo babimate ba babimate bavanda kana mboka malgré guerre bino na Angola bino ba regressado na ba shungu boyoka na ezala ki jalousie makasi de tanga na kotaki na nwande même oncle na yo bana oncle no basolo ba oza régression ngabi tala petit ngana omoni non donc père na yo na mère na bazali legi na kuloto naza ango ba changa na place ba régression donc oza mutu ya ki mais sikoyo e bongo zairens pourquoi na bazali régression zairens shungu zairens ezana mumuluba de muluba mungala muswahili zairens bakenda koluka voilà ça va 100% Z mais bakenda ngopona ko différencier bango babengi bango ba zairens biso babengi bino ba regressado bango nde bashungu mais pourquoi bakabola bongo mon frère si on a bimisa idée on est zairens regressado shungu moi je te kuta nguna ngana kuta nga babenga shungu na bana babenga regressado na bana oncle nanga na fasha mabe ngabinga za regressado ngaza angolan donc babenga angolan bino boya bashungu mais boya nga resa douté ndongo bino bosa bapaya nga na mboka nga na mpaya le wana kini siko nga za mpaya tu po botami na mama en tout cas merci mingi tous ces baba na lingi nazo tunoka des questions si ça non mobilisation na yo mobiliser zala pena bref mobiliser bangolais ozo que nous mobiliser ba ya kokota na armée babunda na Congo et puis ba gabonais ba congolais bana mai en tout cas porte ça ya refungama donc le président Félix afungoli ba jeune union sur porte olingo okoma mbila po obundela mboka salaire pe ya bien porte ça refungama ngai na bandi na Angola kosola na bana mai na wish na bana mai na bazakongo na soyo na ba province Angola po ba province on nyonso bana mai bauta Baoutakine. Mais boye ba ke bien tam so batumso ba comprendre histoire ke ko zo bangolais ba été. Yazo ke ne zo ba kinois ba azo ke ne zo ba regressado o ba botami na kini. Ba 50% donc papa nazali
congolais, maman na ye congolaise, to papa na ye azali angolais, maman azali zairoise, azo kene mobiliser bango na Wiji, na Mbanza Congo, na Luanda, na Soyo, baya bazonga o bazo sala eloko te, bazonga bakota na armée pona to benga na ba Rwandais. Eloko azo kendele angolais ngwana na si bokomona to na kolakisa bino to utine na ambassade Angola, visa na ye ekobimaka la te mardi, azo kene ka mission. Mais pourquoi ndimi ko dépenser mbongo na yo kaka pona RDC mais batu musu bazo yiba mbongo na Congo baza kolia mais mbongo no ya pasi onimi ko dépenser ko keno mobiliser ba congolais ba ko kota na armée. Donc nyonyo soana donc pona ko soutenir 5e président Oyo Papa Simon Kimbanga Lobaki. Donc on ça ngo zo mobiliser pour soutenir président Félix. Donc lingi Félix a longa bitumbo. Assez longian. Assez longian déjà pour côté diplomatie ça va. Donc diplomatie ça va. Donc armée déjà à Kutango ba côté ça bato. Et ça passe papa. Ndeka côté les ngosiko biso siko to ko confusion. Na armée. Donc biso bangolais oyo ya ba 50%. Tozo ya ko confusion. Na bandi na Angola après na okita kin. Na ba Congo. Basongololo bakimpesi bambanza ngungu babatsona mpangu banini nazokende ko sinale bana mai batelema. Président Félix bato malamu bango yo pona marketing ya ko recruter ba soda akoya pano pona akoya na gouvernement pona mbongo te tala kaka zoke na mbongo ne moko recruter na si message passé okolobani pona président Félix Tshisekedi pona monyo zo kumisa trop 5e président Lumumba. Nana alobaki 5e président histoire lobaka mukuse poto comme na suka Papa Simon Kimbanga alobaki nini alobaki bana na ngai oyo bakei bana ya bana na ngai oyo bakei bakoko na ye bakozonga bakoya kotia kimia na mboko ape mindele bakolanda bana na ngai wana yango salami epa ya Félix tomoni mindele ndenge donc bakomi na sima ya Félix ayambi pe bango Abisi bango dona. Vous comprenez 50-50. Vous comprenez donc mindele ba ye mais ayambi bango asi bango makambu ya ba 80 ça soute. 50-50. 50-50 la 50-50. Aux une dame. Ça junior ko na président Félix poto comme na suka to suki ça. Prezo tala Lobane penza dresser Prezo ngana kosa na lo la zela dresser na président Félix ndebo kozaka na zonga momkesima ndebo soaka na Belgique dresser message na président Félix Prezo ne bakayo te bandela lisusu bien donc Prezo talaka ne bakayo étant que donc bon politicien quoi donc moi il y avait Titi étant que présidenté sont pas na ndenge te développer na yo liboso ya on kitoko donc na ndenge to sola na yo ozaki pour présidenter de deux sola na moni bilembo pe na moni basine c'est mon ami donc c'est bon déjà donc c'est bon moni biso to welite to weli koyate to weli koyate tant aussi pouvoir na 2019 19 tant aussi pouvoir to kimi bambangoute to cela qui biso to ba ya bala terre ndende mona se mais so eza moment na biso tozoya ko tchayo poids à partir ya poto na tchako poids na soin na baninga nga ba combatto yo donc ba changeaki ba changer ba boule poni okomaki master ya Kabila ndeko ba aussi mena nzoto ba combattant ba fachaki na nepe ozobenga susu oyo donc homologue Kagame mon frère. En tout cas, Yoti Kabila, Félix Tshisekedi comme il m'a sa Kabila avec Kagame homologue mais Yosaka Fachi béton. Mais depuis ton bandit bah tu vas comme ça Fachi bah ben béton mais na yoki yo bimisi moi béton te mais yo bimisi on va ponga na lobby mais depuis ton bandit mission na mono yango na bois risiko Fachi béton Fatih béton. Asa béton mon frère. En tout cas, merci mais tout ça baba. On dit que tu comme na souka mais on a producteur. Ouais. Est-ce que on a pas producteur lobaka moi mukeme na yamba yo mardi na ko yamba lisusu o ya ko visa no mardi pour lobela makambo production pour musique na union mais na lingo za ka moi mukuse
oza producteur obetaka musique ni. Ouais, en tout cas na betaka musique religieuse donc na musique babalobaka ya mokili profonde o baba profonde ya mokili na betaka ngo donc vraiment donc et comme qui na moi pas passer na mikolo l'équipe mais ngai na solo ki na ba combattant ba vie bavie babisinga baka 6 o bakoloba liloba makambo nyonso ezonga nango normal bavie ya combattant baza 6 bakoloba po musique bavie baza 5 après baza 3 après nana ba jeune bazaka na bavie bapesa bavie na ba respect donc pour donc ba jeune ebele combat ba manka pe bavie ba manka au moins na sona bavie national ba vie pour na ngai teke ngai na nazala victime ya on na sola na ba vie combat déjà victime ba menaçant na ba combattant pour betcha musique mais parce que to le solo li trop au moni ezali makambo tokanaki na ba combattant bis omoni ngape na naza combattant mais bon na moni ke to comme na biso na suka to biso na suka makambo esili nango po to lobaki ata mpuko ata mbo ata nyama ha comme président mais Kabila te siko aujourd'hui azam pogote azam mwana ya vie titi so tina nini tokende kanda balumbe mwete so ba combattant bia wa babo zo compagnie te pour azo benga Félix azo benga nanyo Kagame homologue te nanyo mon frère kuna homologue wa babo zo mona teke mwana maya so la tenga bi avec l'état et aussi là Kagame sileti mon frère Kagame sileti FCC cash et c'est là bon na reçoit musique pour to loba makamwana pour makama musique ezara moi moulayi et yango na reçoit toujours mususu lelo ezala ki pour mobiliser ba 50% ba recresado ba ngolais ba brazzavillois ezali pour mobiliser bon oza lisusu Union Bantu eza compagnie no assurance zala pendant bref musala ni no sala bon Union Bantu ezali pour na bana poto na bana ngola ezaboye soko ozali membre ya Union Bantu ochaka $10 chaque mois problème nyonso kozwa na Congo Union Bantu azana na bavoka donc akobundela yo soko olongi soko olongi te mais Union Bantu osala pas pour moni batebele azana kesi bon kesi wana avaluka bavoka faut 500 balles avant fongola kesi 500 balles. Bon, moutongo, mon mai, aza pas même azora na salaire neza $100. Pour que ce $500 na kusa ngoka. Après il faut foutre ndago. Mais so Union Bantu aye ko donc ko pepe selo $500 na avocat. Pour pas fongolo kesi. Union Bantu a foutre transport avocat. Ko connaît pas avocat. Donc makamna bango nyoso Union Bantu aussi. Donc Union Bantu ça 10 balles on a payé après 6 mois. Qu'est-ce que fongami? Et ça te que presque 10 balles lelo ozana kabamba ya dossier na yo apo Union Bantu landelo na diba le PC jour moko te mon frère au moins donc Union Bantu assurance ngo ezaka pona ko aider batu na problème de justice batu musu bana na problème de justice aza mutu moko azaka ne ana problème na justice te ce qu'on a posa kota na Union Bantu te musu ezapé lupango on musu ezapé lupango musu ezali escroquerie te kasi na comprendre escroquerie justice bon mutu musu azane na problème wana te manga kota na Union Bantu mais azo kota na fitira kozwa likamu santé ne be maladie bo bino bosunga kote maladie mon cher biso kota nte biso zali tango libako yaka et la gratte biso zali tango libako yaka moni yo za mona poto zali ozali na ba compagnie na ona kin mais le compagnie na yo soki ezui likama kuna yo za na poto mais oluki Union Bantu ozama mbe Union Bantu ngana obetaka singa na baja Union Bantu ezali mingi pona makambo etali soko za na problème na justice au contribuer mukolo likambo ko kwelela yo bango bakopeswa avocat ofele avocat so même quel que soit justice ezo senga ba autant yo refute eloko te mais na moni wana eza lisolo pende ya kovanda eza ya lelo to yaki mobilisation lukela ata lokola mardi na yo za visa mais yo za rappel yo bozaka patron yo za patron oza na Union Bantu oza producteur ofute lingaka ticket na ye na Manchester na ye Manchester boule bien on ma boule bien oui il faut Manchester ticket na yo ofute hotel ticket na ye Manchester to vandi to parler sur Union Bantu to parler sur maison de production tous ces baba wa baba baba sape bazana pe baba pe aza mutu munene na sepela ki ko olobi kama ya mutu ya po anini karate yo
oya pe kuna bon po anite ba mise na zo bango ba uta ba Paris on ta na fait ba hôtel ba ser ba Angèle Mswahili na Queen P ba kite donc concert ya modogo Jean Franco Ferry ba yaki malgré yango na lingi toto beta parce que moni na fait ba hôtel mais yango moni na makambo ya musique na lingaki na tuno te ko betsa ba nani na lingo tuno lelo te po omoni mission eza mingi basé na mobilisation soto bani ko betisa ba nani obengisa ba nani to bebisa et rezoata et belé plus bato ba ko capter message ya mobilisation te ya oyo za posa to soutenir ba regresseur de va soutenir to comme na suka balandi mission na si bo sepelaki tous ces baba bien habillés mais surtout à mi mettre ba ina lo ba griffe mais yo na moni ba griffe lo bela ngote ah te biso tawana déjà to les cas ce qui moutié mo moni na musika ayebi ko na moni oza bien habillé costume bouton moko yo lo bela na hote mais aza bien habillé costume bouton moko aleki même ba mi belo bazo ba mbongo na Congo tous ces baba to comme na suka okolobani pona ba kinois ba Brazzavillois wana eza mode de la fin no poto clôturer bana mai message eza moko Congo donc Brazza boyebi oyo Congo kisasa asala pona bibino vous comprenez boyebi bien de Gabon boyebi bien Congo oyo asala pona bino Angola boyebi bien oyo Congo asala pona bino Congo bokoki koskive ete jamais bokoki koskize ko Congo bana mai Congo Brazza Congo Gabon Congo Angola botelema de na yende ko telemisa bino donc contribution na yo ezali ya atol olobi eza contribution vous comprenez même pe bana na biso yo ba kota militaire awa ba sala ba formation awa militaire bazo kende na kin ba officier na aéroport ba on ba simba aéroport donc on comprend bazali na sala bango na temps ba petit na nga déjà na solo na bango ba bi vie toi direct le ko la porte fungami na kin ngape donc no funga la pe porte awa donc ba petit na ba kende bazala bien donc bien na cadre quoi na kin bazala bien récite aux on bazala bien récite et ça la bien yango bala mai na suki wana mais nazoya na makamsusu kalate tous ensemble. Merci mingi toambaki tous ces baba bozala toujours branché na sanité même mettre baina très très fort toujours ça na likamoko na tuni ote mais ya inyo bantu na tuni mais to vendre lango na ya musique mais eza likamoko te na tuni ngoloba na solo belaka mutu nanga to beba na makambo ya politique trop mais to la kaneka hôtel moko ata to beba ni na France Belgique to zaneka hôtel moko mettre baina yayo ango salam mettre baina judoka international ngape na pesi mbote tokokutana no supo tozana émission tokosala merci tous ces baba bomonier à mobiliser botala ye alors bien ça 50% congolais 50% angolais azokende na Angola kozwa ko mobiliser batu na wiji na ba province nyonso ba o baza ba 50% baya na Kinshasa o bazo sala le côté ba jeune baya kokota na armée pour ba défendre Congo merci mingi tous ces baba ndeto mona imba sima merci 100% Nzambe na Nzambe amen kitoko merci. Beauté na bino na annoncé bino début ya casting ya Next Gen Competition balobi Next Gen de makambu Next Gen de suka tango nakolaki mama nanga lakisaki ngai bamapango papa atikelanga okumisa monene na yo koloe Seigneur, toi qui connais mon âme, Je ne suis plus esclave de la paix. dimanche à partir ya 20h kaka na Space Spirituel Télévision chaîne ezaka moko bokolanda biso pe na chaîne YouTube na biso Next Gen Competition. Pour plus d'infos tapez le www.nextgencompetition.net.
Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision à STV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain. Bonjour la famille, l'émission spéciale Next Gen et Mimi Bissoli Kolo. Suivez spécial Next Gen tout le lundi à 16h en direct sur ASTV et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Cette émission vous permet d'avoir les détails sur la compétition, les précédentes prestations et activités. Une surprise à ne pas manquer. $10 à gagner, équivalent de 20 000 francs congolais, si vous répondez correctement aux questions prévues. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate Yele sage Miami Koba Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya
makasi hôpital ya bien te Congo, Congo Baseleki, Congo, Congo Baseleki, Peuple azali kolela Baseleki, Likola ba politicien ya moyibi Baseleki, Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki, Congo, Congo Baseleki, Congo, Congo Baseleki, Peuple azali kolela Baseleki, Likola ba politicien ya moyibi Baseleki, Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki, Baseleki, Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. À bas le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le peuple gagne.